Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour ma famille du cœur, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bien, ma Méliane, tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Nous avons maman, je vais télévision qui est allé. Toujours kaka na mode matanga, nde boyebi. Ah, boyebi semaine au nyoso. Maman bokilo a okundama. Maman bokilo a okundama samedi. Samedi nde maman bokilo a okundama. Ndenge boyebi. Mami bizo sopane. Famille du cœur, bon, moi, les atouts, il y a mamie, hein. Les mamie, ne bazawa, ma pélagie, non, ma passe, ma passe à la beauté, eh, ma passe à yo. Là, beaucoup, eh, puis le fait, baloubo, le moustique, eh, ma passe au bendi beauté, boy. Ma passe à bendi beauté, ma casse, ah, pendant ma famille du cœur, ma deuxième famille, vous comprendre kaka. Ba maman ba na kati ya kolamba lamba na bango. École leli na ngobota la ndakala. Ndakala yango yo. Bo mona ki video musunde mami abongisa ndakala mami. Mami siko ki makasi mingi na kolia te. Mami na ngai. Basa ngize bele yona. Oye lambeli ya mikolo. Bo moni ba mikolo. Mikolo so azolamba. Ya rande mususu lambeli ya mikolo na yebisi bino awa. Kwa na kati ya makusa mami olamba ni mami na nekata moko mami uko kama kasi na kokolia te. Mami mikolo na lia katenga mwana nao. Mami ko zo ndaka po anu. Bomona mami kale mami ye. Poko bana. La kusala chintu. Ato zoro ngolanda poto kwa ngachikoyo matungulu nango. Wana matiti la ngolesa ngomona mona mami kala. Mami ye oyo. Mami to yati. Azo yaskoyo. Oh ya vendredi. Oh ya le la bukiloti. Oh ya yenda mfana. Aya vendredi. Oh ya na. Aya na moyo. Aya vendredi azonga dimanche. Matiti nde, matiti la ngolesko. Yenda kokite. Bon, c'est bon, il y a la bokilot. Bon, il y a la bokilot. Eh, mon tableau est là, mon bel, 1m85. Mon bel, mon layan, dengue, on a. Oh, ça, Rana. Ma appelle à G. Mon tableau est là, 1m85. Eh, j'ai mon ezao. Attends, là, tout droit. Eh, ah. Ma appelle parce que moi na congélateur de blessé belé ça na on a té un mot ngai soki kimpi na ngai na boire biloko na ko boire na yebi soute ke biloko na boire ki Comme on l'a connu alu pour nga mona mi yebi ne na zaka kwa ko mami soki na boire ki ngo na appelle je ko kité ko kité ma appelle je nga ko na mnoka malade hein okay, mami ba famo nda. Mami za mutu Mungu nga na bora meleo na onsenga Mungu. Asko mami explique na sauce ko mami muke ko te mingi ba eboleka. Asiko moni makabu to ndakala. Sikoyo tuche na tunguru. Ndine kanda ko. Ndakala ni ya mwana. Ndakale konda kate. Oyo. Atungula ndakala amboyo. Oche bouillon na kati mami. Tena nakata bouillon. Ko maya bouillon tia ndakala. Ko awa, toka ni sukuma matungulu. Po cha ndakala après. Donc yango. Toke sasa kitu ndakala. Kusambisa na matungulu. Atumie kwa kutana kabisa kama. Kama sungulu. Ekoki na mami. Ah, toi na touche. Ah, na kanisi ma koko. Bako benga touche. Touche zate. Touche. Na bibie, bika tulenga touche ya ebeba. Ya mina meka Touche. Ne meka mumwe. Nakako no. Ningisa moko. Ese kasi go.
Hein? Keba mokwa eza moto ya komela te. Ngai ni tout. Ami mungo kokibia. Okoki ha? Moi bika ngaka fanatique ndakala koleka touche bi. Ngai nde tusha. Onga siko bomoni tusha yango oyo. Yango mpe ezokalingama. Po matungulu ya ndakala. Ndakala yango tosali. Tokalinga matungulu pembeni ya pe. Voilà, toujours mode matanga. On m'appelle Agile. Vandi. C'est la bokilo, hein? Combien de place dans là? Voilà, ah. On est à non, la bokilo. Moni, na kiti boy. Kune pas ibakisi, boy bi kingala na convalescence. Moni, na kisi na ngala mela. Na 50 € na nga ba pesa kinga yawa. Kwa bela yenga. Mamie, ça va? Je faim, mamie. Je vais manger l'endaka là. Mamie, quand la olia c'est moule, t'es oui, bit. Bon comprendre, bon moni tibolinga mami ye wana. Mami olambela biso. Mami olambela ngai ndakala. Mami olamba ndakala na tusha na mbinzo. Mami kuna eleka bien? Ça va. Tokomi na niveau ni na nini? Mama passer ngana boya. Na passer ngo. Botala baninga elengi. Passer ngai yo mama, na passer yo na passer yo passer ngai. Aite. Baninga elengi. Bon moi mami kasi ngai association na ngai na pesa ngo kombo famille du kia bon moko. Famille du kia bon moko. Kasi famille motema te mami. Famille ya motema bon moko. Poto zo vivre pe na bon moko. Bon église maman Thérèse ko. Et là, Thérèse de la carte. Façon amène. Ani bolinga ni balea. Nde bolingana pe na bino. Ana raison loba. Moni mai na kotama na onenge. Botala mbinzo ndenge bakolo balambaka mbinzo yango. Mami akamati mbinzo asukolaki yango atokisi mbinzo ezongi sika botala mai yango yo bomoni mai bandeko nanga mai yango yo oya mbinzo o mami asali donc atokisi yango mami osali ki oponi na mbinzo otokisi mbinzo après si ce qu'on dit on voit qu'il mai na passoire après ce qu'on dit ko la mo penza sinyo so kuna mai nyose lobo ya mwinga après d'accord tout le monde soka nongo zokalinga ngo ya mami ndakalo tuna ameka moko atie kosila tu sais c'est mission ndakalo osila ezokita okita voilà moni to sali ne ndakalo mami asali yango kuti matungulu siko tolongola parce que ekauka makasi te mami koka makasi te ko esa tiens mami faut que la tamo ini te na ko kiboya zoboya pona ko apenda ka déjà moto ok moni ndakala sali boye beta ngona na semoule na pondu ndenge nini kasi tusha po sala tu sauce hein tusha pe na usape ka ndenge mo ok na longa na chamba d'accord mbinzo mbinzo vimaka vimi makasi hein moni ndakala encore ndenge kishasa ndenge to ok boye ndenge to ok boye kishasa hein mami na sonza basungi ozoke na papa te papa otika la ngana ok ngai donc vendredi Mamie, tu as ce sauce dans la carte. Une sauce, hein? Mais oui, mamie, bon, ce que ça sont des cartes de eh, mamie. Yo. Donc, le boko, ma mère, elle est moko. Nabilo Kala, oh, mamie. Bambinzo, Babilo, on te va la lamba, il faut que tu aies un salle, on est dans le Congo bien.
Ce qui est en moté. Le bon ça na bien. Même ça ma tungana okene na na mbinzo ebele na touche na yelo moké. Hein? Na yelo touche moké na 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 touche moké. So là ba pinda kana mo. Eh, yimdo olamba. Kana na mo moké olamba on pesa yo mo. Ana paso yo. Omoni ma pele je osala mbinzo ndeko uta mona yango na sukoli susu. Donc plusieurs fois faut sukola mbinzo po alongwa ka mabele. Mbinzo kana mabele po ngolongole mabele wana. Quoi. Bon. Lambela wana papa ndela huile d'olive wezo bi wana biso mokoti. Mbinzo. Aya mbinzo? Ebongo nini? Tusha. Tusha mona déjà. D'accord. Bon mami moko. Mami ana makata mako bwana kata makusa ye moko wasala. Alinga kolamba. Kwekele cha kubela. Déjà c'est bon. Est-ce qu'on va aussi animer mamie? Ça touche ça au calignon. Comment ma casse? Eh baluba. Baluba makam. Mettre moto bien hein. Namoni ya matanda. Katika matungulu na ngwao ha. Matungulu ya nini alikuwa kuna tozo sana. Ya tusha. Ndio sana kwa kia. Mbinzo. Ndakala yo kulia nani? Ya pamba. Sio mbinzo ndio kulia eh. Sasa kwa mbinzo. Kupa pete kuongea tena. Alienda kana ngapa. Ya pamba. Kuna lia mingi. Sasa na fufu no alienda kama mkefu ebe libu. Alienda kana ngapa. Na fufu te mapasa. Tika ngana alienda kana. Na pasa tika. Na alienda kana pamba kuna lia bele. N'est-ce pas mamie? Voilà tota la mami azolamba lamba nkata matanga boyebi ata matanga bato baliaka oso to depete mo eto lela mabu kitu malamu ezate to kokatana encore mama ki mutesa ngaba mkola kokufa bolela ngabolia bomela bosepela bolata halba ine bongo c'est ça ya ki chrétienne tabi bolia bomela bosepela mama mkolo na kokufa na kote mama bolia bomela bosepela na bino likamuna mutu tena kokende pa ya nkolo likamuna mutu tena kokende pa ya nkolo naza mutima mabite mama na boko libana na boko liba semeki na boko liba ndeko na sali musala na ngai nakundi mubali na ngai mama nzungo zani na kati ya bimisa oza ka bitoyo bona basu bitoyo balube bitoyo tokalinga pela Bito bonga soup. boso si bitoyo ngamlesa na bitoyo Tokalinga. mami lesa na Kokalinga. s'il te plaît. S'il te plaît, mamie. Kokalinga bien. Ai kanda ka. soupe musala. Tokalinga. Eh, n'habite du souffle en tout cas. Ok. Ça va, Ça fait mamie. kokalinga za tout bien. Ya kitoko. Na moi légumes hein. Comme de la fait bien. Tokalinga fait bien. Tutakutinga fana ya ukalinga na mama bitini. Tokalinga fait bien. Ok. Bon, mamie. Voilà, on s'en va le soir pour. Sikoyo. Tena on s'en va le hôtel sundongo sala mbizo. Natango sala bitoyo, natengo sala bani. Wana sauce ya nini comme unaoni? Ya oil. Oh, comme unaoni. Ah, sauce ya Ya tusha. ya tusha, ok. Tusave sana na huko. Donc tusha okalinga masasa okalinga. Tena moto makasi hawa eh. Ko moto ndiza makasi. Hein? Oui. Oyo eh. Kamukio kadogo. Ma pela nini? Binto so tia olalisi la mai to kisa kamba moko. Vite lembi. Eh, akolongwa salite ta? O sa nebo sali boy. Ya una zolo. Yo vanda. Ah. Yo va vite. Voilà, mami matungo oche ya mbinzo. Nakuna mnzo. Bon, Moto ya tusha. ah d'accord. Moto ya tusha. Ya matungo ya tusha.
Parce que mbinzo bando kalinga. Côté ce qu'on m'a maillé, hein. Na mafuta. Mafuta. Utala matungulu mbala moko. Allez, tokie kwa titi mayo amekauki. OK. Kambo esila kate, hein. Esili. Oui, là mbele ya mikolo. Ah. C'est bon. C'est bon chérie. Aussi sinon na go. Ah, si. Donc tu as ministère na ye hein. Ma fait le ministère la salle. Et basani vite na émission. Ouais, makabu ya tusha. Ah, tuko tusha na kati. Ebela mama, hein. Bon tusha na kati. Mama mungu. Bali baba ta me bande ko. Ah, tokocha pilipili. Kuna kulia pete. Kulia pete kwa mekanika. Teko chati ya. Bota ka tu bien hein. Nti bo mona pesa nango. Bali baba ta ba problème. Ah bala mbinzo mabango. Ah bala mindakala kuna mbinzo kuna tusha kuna bitoyo. Ah balu. Kulia mbote. Nduka. Cha. Kudia, antu badia. Voilà. Vous monnaie hein, bango sikoyo. Kako balila bango. On a fait umela te. Oh to bingi tusha o ba benga kamanyoka. Na fait minute c'est. Tu vas nous passer à Zana. C'est bango na semoule. C'est bango pondu na biteko na bango pembeni. Badia. Biteko kwa mai. Mai wana. Il faut ezokita. Ite bikweke. Il faut kulula. Mama o kamanyoka, muso bali bato benga tusha. Na linga benga o kamanyoka. O ba bio hein. La bio La bonne bouffe. Ezali pe o Bio. Oh La bonne bouffe. Et umela te. Acha nkaka. To bato ba na sima. Ba osela bo ba le liboso. Ba osambela bandeko tu. Bali kwa ko. C'est très bon. Ba mona ka ko sila to kozwa te. So mtaza kutolisa na sani. Moete. Akonso za rapena kanda hein. Mami, je me kalungu so pa boite hein. Kalungu c'est l'équipe kilo mama. Kalungu ya kilo hein. Kilo ya. Ngo da lambela ngo to yuko lambela. Mais kitoko Nga hein. ekiza ngo ta. Ya kitoko. Déjà bien, ils ont glissé hein. Na mususu ni ba kilo kilo pesa. Te yanka ngate ba fote fa. Mama. Mpano. Voilà, to comme ce qu'on a tout ya. Mbinzo. Ce que ça sauce mbinzo. Exactement. Voilà. Na bien seli makamu. Akomi na tout ya mbinzo. Mbinzo ya ngoyo. So elenga biloko baluba ka mutu baoyo ka. Allez. Mami alobi, mami simba liboko kuna pona ay déranger. Simba liboko wana pona bana. Nasina boy. Okokate hein. Mwana nyabakaji. Voilà, mami alobi siko mbinzo, matungulu ochaka boya okalinga côté te hein. Ai na kati hein. Ai na matungulu tse matungulu na ai nyoso tout salika bongo. Yango siko etoka penza bango ekota. Kibeza na kati ya watu chaki bouillon hein. Na matungulu na ai. Etoka siko yale. Na mafuta nyoso. OK. Hein? Elenga biloko ka baluba boyo ka bandeko bolimbisa ngai. Oh ka mama ete mutanzo elenga biloko bolimbisa ngai toka. Ya foti na ngai te. OK. Pour mbinzo siko. Mwa bana sanya maya fufu. Maya fufu na sina tshi. Pesa. Pesa na moto. Ibi botaka la. Zera zo ya. Oyo bet batoka baswana bango mibali bango misato. Baswana. Voilà, donc la réalité de chez moi hein. Réalité yango yo. Biloko mboka na biso. Biloko mboka na biso yango yo. Est-ce que mama yake chama ya fufu? Alors ba fufu esa ni. To bien ngo shima.
Shima bija. Bija te shima. 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 Ma mère que tu as maillé shima. Shima, ouais. Shima. Shima bija. Shima. Bida. Balu bambujima yi. Shima. Balu bakananga. Bija. 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 Fufu kaka. Parce qu'il y a des kasai. Shima yi. Shima. Voilà, donc la réalité de chez moi. Kala. On y a mbinzo, il y a moi la ma mère au salon, on a non. Otoyo, asali déjà kamanyoka. Awa, asali ndakala. Donc ba bio biloko ya balu babaliaka boye et pas epé ndeko nanga osala wapi bitoyo. Bitoyo. Awasala bitoyo. So yo na bango ya sauce Kaka yo. Mais l'autre ça ya kokali. Yo sala kalinga. Donc la réalité de chez moi. La réalité louba en fait. Balu babaliaka na bango nde boye ah tozengi kaka nzolo achilwa beni. Donc tozengi kaka nde soso ya lumba lumba ya wonga nde tozangi na mutu ya taba nini wa mwela mochikota. Voilà. Kwetu kudi bionsu. Voilà, kwetu kudi bionsu linge balobaka ya ngoyo. Bon, on va se retrouver tout à l'heure hein. Na bisibinoka à tout à l'heure. Amen amen. À tout à l'heure bandeko na ngai. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nubesheneni bana betu boss. Bisous, bye bye. Bye bye.